Bien, notre cher fidèle de Talalelo News 10, merci d'avoir choisi votre émission Talalelo, une émission déjà socio-culturelle, une émission de découverte. Mesdames et messieurs, cette émission va vous permettre à ce que vous puissiez découvrir beaucoup de choses sur vos invités. Et voilà votre humble serviteur, le Mbokate de la presse, Julien Boutalatala, Talalelo Nakado. Mais kato plus introduction, le Mbokate de la presse, c'est toujours dans le système infokama rouge, des télémas bleus, un tout son, on a bien une chaîne Nabino, Talalelo News 10. Merci Nabi que vous êtes partout dans le monde. Si vous avez beaucoup ça vraiment le Mbokate de la presse, Julien Boutalatala, temps il y a Kolandara vraiment information ming vous en chaîne Nabino. Mais les autres invités nous sont repartagés. Il y a des bons artistes et musiciens. Na combo ya déplique au tebiscope ya voloka bongo na orchestre mso utaka ya kokende na quartier latin et puis na quartier latin kuma kapé miner na ba mon ami Gelor na ba tutu bazalaki belé wana et puis déplique ninga ko longwa wana ya kokende na maison mais on te bito obeta meso na ye pour monaka pa bokela ki biso pe extrait ya chana ye chéri coco au pe message bat nyonso ba monaka on pe ba yoka kiango mais le loto so na le disque bimi. Il fallait bima et bimiter. Il fallait bima et bimiter. On peut la bitoko soana des plis qui est beaucoup vraiment au lieu que toi qui ça là. Mais qu'au balader toi que toi au cabarimé à Libanda, il y a on te vend ici artiste et missile de plis. Mais quant à moi, je tiens à remercier tout Botalabiso, Daryl et Diwanté, ça la caméra, ou à ça que Julien Botalatala même na bandako. Et pourquoi pas n'a pas aussi et ça au réalisateur Nabiso. Et encore merci na mère leader Bella Dinganga. Car la mimité c'est-à-dire que boutique Mina Bella Dinganga. Na 8 décembre wana c'est-à-dire que na banda les sika pour ningo somba basaki ba makamnyonso ba talon bino bana baso bolinga vraiment bozalaka toujours chic c'est-à-dire que boutique na bino Mina Bella Dinganga na banda na Prince à 8 décembre wana sur avenue Mbavu 38. Un grand merci na yemoko tantine Botalatala na maman Elisa Pedro. Pourquoi pas nous vivons l'époque de Moïse Sabiti. Tout partager toujours l'artiste Nabiso depuis Pomba de Niassa. Le sako depuis depuis que n'habité vraiment moi tout bête suma suru mingité aux artistes musiciens oyoyo ou évoluer à mana ba orchestre belé de tout batebe ba ka on a quartier latin batebe ba ka on a quartier latin moi parcours mon quartier latin na les capé pas tonton lai na yolo pas labyrinthe Enzo et puis maison mère place jusqu'au battre ba ko découvrir des pliques voilà on a sur le quartier latin au milieu on a normalement sauter en émir on a quartier là tout moni ya qui système ya coach moni coach à cause à ba joueur belé il y a bien mais coach ça rappelle na choix naé bon on a qui préféré té parmi ba yayo ba sélectionner qui en na longwa na ngai mais en forceur au longo zaka ya ko sauter des murs que kiminde non na bima nanga parce que tu as na maki après na zonga nanga parler bima na porte de sauter en émir porte rien à porte on a histoire moi ya bon sauter ba mira na histoire moi le kana yolo bon moi peut to beta on a ba TV ça té bato ba sala ngo nanga ndeto bien ouais nabi ke ba partout bota la biso balandi ya chaîne bino Talalelo News 10 dozoli bino artistes et musiciens oyoyo ouverture au Botalatala zala ki pe na studio amona ki ndenge évolution ma amona so ndenge zoleka mi ma wetu pe nabi ke za auta la biso mais déplique disque il fallait bima bo pesi date et simbité au Pésidat et Simbité, OK Cameroun et Simbité. Ezanini. Bon, moni, nzela nyonso mutaleka ba difficulté zangate. Donc toujours ba difficulté et belé pour l'album mais et puis si la té boyo après l'album bon na sou ba to ba oyakara pour ba luka sou ba combattre des pliques. Donc ba producteur autojoa qui nga na artiste. Na si ba congolais ba mon ndenge des pliques à encourager té marambo belé non. Tu signes un contrat. Normalement, il faut tout travailler. Mais il y a aussi enregistrer l'album. Aujourd'hui, on a parlé. On a producteur ivoirien. On a parlé pendant 3 ans. Voilà. Parce que pendant 3 ans, donc,
na futa ndako ndenge nini na olia ndenge nini famille nanga et au marché ndenge nini yango na mona se décida ki ke bon vaut mieux na sala chemin mususu mais siko toza na Julien amiska prod bangonde ba simbisko masolo pour na sortie ya ouverture. Depuis Pomba de Nias, partout dans le monde, oh yo moko et sabiso ni nezala qui à la base il y a likambo monique monto andimia à la producteur pour azong. Est-ce que ça peut déplique à se comporter qui m'a bé et monsieur ça peut déplique atala qui monsieur moi siné ndenge m'a bé et monsieur déplique à respecter ba norme et ba ndenge boyoka naki na ba paramètres monsieur eza nini pour azape moto. Mais normalement surtout tali bien on t'a fauti faisaye parce que nga na sala musala nga nyonso na studio tout na vidéo bon album ebi maté raison y a pas ça que raison ça que non yo zelaka to créer ba boule ba mambeli na invité boule on to créer jusqu'à quand 3 ans donc to ebinde musique na so marchaka kongola lingara sur lobby au sali kongola lingara te banyo expliquer makamba comprendre ne yo te mais gloire à Dieu siko c'est bon pena donc nga ou pona nga bango to le kabango déjà parce que to ki na lokola Julien Chitenge déjà ça to ki na vitesse na quoi. OK na vitesse ya Julien Chitenge ndenge za toujours producteur il y a des pics au tu ça mais des pics ba sous ba quitter ba quitter ba découvrir à travers mission Talelo disque ça combien de chansons on sait déjà combien de clips. Bon ils en a dans to calé 24 tous en 3 génériques na 17 rumba donc ba rumba tous en choix pena donc tous en choix banda na promo mais parce que tellement ba rumba tu es bien tous en la choix na osenga na ba congolais bacha garçon poids quoi bacha nga pena poids ba mo ba oza décider parce que makambo eza na kati mambo za na kati depuis que Pomba de Nias ne ba benga ka aux artistes oyo ondimama o pe bato belé pe ba pesa chance mais depuis que ça la rondenge nini ndenge ozomona baninga nyonso bozala kina bango batango na yo ba muso pe batikala na o ndenge ozali ndenge ozomona évolution depuis que selon yo ezandenge bon évolution de tianga tout ko bimsa chéri coco et loko tukuta na chéri coco ya problème à promo la promotion maintenant nini yo problème ka ba problème nyonso na ezanini et un problème à promo et bi promo et là ba producteur ya ngono monique na c'est décidé siko to longwa la chemin na bango parce que nzembo wana émis la promo ya ngomo sangana c'est la promotion donc ils ont l'accès qui dans un artiste parce que les temps net semaine prochaine peut-être dans un Gabon bah les 25 dans un Gabon grâce à Chéri Coco. Ouais, donc l'international Lomons Merlet Tangigora a bientôt ça dans un remix parce que moi signé à l'ordre lingango tellement à 5 balles que basa lingango remix donc non qu'en Gabon pour que ça la clip il y a remix il y a Chéri Coco voilà. Ça la clip il y a remix il y a Chéri Coco depuis que Pomba de Nias ndeng ba benga kayo regarde nous andeni na maison mère. Que regarde on a son longtemps la maison mais ouais maison mère ça va aussi longtemps les rois de la forêt ça maison mère Koyate voilà orchestre là où c'est porté dans bien na vu que baya ya prise à Kenda des États-Unis on dirait baya peu ba Hollande donc talaga déplacement de Jésus Laxaki stabilité ça orchestre ça toujours bien quoi relation na papa na Werson ouais ça dans les bons parce que là to kabona kana musala mais laxité que mbalamo que comment finga vie maman surtout bongo te depuis Pomba de Nias webi ke zana batu mususu pe ba fano mususu na ba vie na ba master na ba mama na ba sebele baza partout ba la biso na ba papa ou baza rappel na besoin un jour ba mona déplique na Werson ouais ndeko tunazawa sur album langa bimi c'est normal il faut na ke laxape papa musalo na sali libanda comprendre non vieux pena il faut tout le monde qui artiste Fabre Gaz dans salon voilà ndep Fabre ça ça avec des bishop et tout ça nga tout non préféré que nous présenter album na zamba les autres là qui biso non ya ka musique to betaka ndule via za vie atikali déjà icône déjà donc oh asali na mukili na biso pe na Afrique ti na monde mobimba na habité mutako akoboya yango azate artiste et musicien depuis que tu as évolué toujours donc quels sont les critères aux artistes et musiciens qu'on a en pour nous dépliquer critères aux artistes et musiciens qu'on a en ils ont d'abord présence c'est que musicien vraiment dans la musicien
esenga mission za mission d'abord eza fayeba oyemba fayeba pena musala na ye fayeba musala ni na ndenge tout netinga na sala ba ker nga moko mambutu tout na ba lead na ngana ko créer boule donc faut yeba ko créer okoza ba peso nzembo moma yo mo yebi ko décomposant yebi ke na ko tsango awa ona ye nango koto boya par wana aspect physique pe comptera lisusu pour un musicien yango za ba facteur ça là que musicien ko lata bien ba belé wa ça qu'on l'a bien gagné, tout le monde a tous un artiste se déplique, tous a toujours évolué naïe. Quand on a remercié, bah il la partout, maman Elisa Pedro, Monaco Bank et pourquoi pas maman Titi Pedro. Un grand merci na Dani Nzila na Irlande et pourquoi pas naïe moko vraiment mère leader Bella Dinganga. Nabi Bota la partout, tous évolué toujours na artiste na biso déplique Pomba de Nias, déplique habité. Partout dans le monde. Tu as bien attaqué à l'anganzembo, ça la biosa la moi plaisir, moro moi tswaka na ba fan na yo partout. Na kota zamba bibale tona sala nini na mela ba volkes ke wanande okozonga so ke simbite na koluka na zwa kindoki a première qualité naloka bambanda na nga babutu pe bamoye po bati kolanda bolingo na nga na monela pasie pona keleli ba tendresse ba bisou pona bango ye na fouiller na archive na trouver les troyo komela kinga koko kufa pona nga le monde en envers ma komi makila e maboko na moto na kotizamba na luka ya renard ala kisanga itatika zwaki fromage ya renard la kisanga maloba nini olobela ki maître corbeau pozwa fromage na lobela chérie na nga pesanga love uye kosala na zwa kimia na motema elengi voilà on a biloko ya na kati ya ouverture Le Zakata ouverture depuis que Pomba de Nias, tout le monde au Pesanga un message qui Botalata la information depuis que le 7 novembre ouverture c'est-à-dire que moto selon yo nous avons partout na moi Gabin mutuno pe Gabin les a toujours na PCB moto ouverture moto tout le monde yo le 7 frère na yo pe héritier watana les 10 invité pour nous. Ouais pour nga ils ont un problème tiaka lokuma Congo ezaka lokuma Congo donc tobetaka musique to présenter des musiques eza bitumba te sope nini te moni place eza pona bato nyonso place ta la République démocratique du Congo est tellement vaste donc il y a la place pour tout le monde donc biso eza te ke so héritier les 10 biso to les 7 et commis problème eza te héritier ya osala oluka gan penae déplique pas oluka gan penae ben ils en ont normal que mutako kotane pe a continuer pe édition sombi pe CD héritier sombi pe CD déplique nyonso ya po ba fanatique ba okandeka bonne musique nyonso za po ba fani ba oka bonne ba fanatique mdo ba bonne musique ça pe bien mamo pe pe mamo message na ndenge na bino mi balé na ndenge ya bien so to beti solo parce que to yebi que déplique azali mona wa rançon le roi de la forêt ndenge ba benga déplique pe ndenge moko na héritier watana be moi message no ko pesa frère na yo epende bozane pe quand même beat. Ouais, et là, non, yebisa karisa juste à mélodiste. Parmi les grands mélodistes pays ambo canabiso. Voilà. Asaka musala na nenga mesana ko salela ngone batu balingela kikaka. Et puis na yebiki batu tout baza d'accord na album na retira d'accord parce que ayebi musala na yebi ko sala ngo ndenge longo bani quoi. Donc ils ont le coup moi Congo, tous a fier de tous parce que faut tous a fier pour tous a congolais qui héritaza. Congolais, depuis que Congolais, Fali pour pas Congolais, Ferrigo, la Congolais, Fabrikas Congolais, ce que t'as artiste toi là-bas au Congo, bah Quadra Koraman, bah Congolais, bah Weranson Congolais, et puis l'homme qui a mis l'eau dans Coco, papa chéri Congolais, donc tout ça fier. Tanaba attaquant et puis bah y a un habit sous-soupé tellement bah combo est belé na kota ngagnon sorti tout ça fier aux affaires nango bah belé bah ta la biso bah comprendre que depuis que Pomba de Nias ndenge ba benga ka les affaires non mais so lelo et loko nini siko ça la rasiko OK tozo mona F victime ya fali pour pas kuna azo produit pe bateau ko fait le midi pe kuna produit bateau jiben pe na même ko ça nango faire école mais lelo so ke yé lelo OK et ya pena ndinga marché na biso koloba congolais c'est bon mais ndé bu créer na ba gaz bu boya na kana binosa biso eza production na nzela na biso eza problème te maison de mteluka artiste ceux qui maison mo boye proposer biso to boya te nga musala nga eza
koyemba kaka point barre mais oh maison ko sala pour un artiste bango nde bat bako sala ngo donc bango jour bango na kino photo luka déplique ndenge a miska pro de luki déplique pour ba produire nga problème eza kututé tout le monde a ngopé na ba star américaine congolais photo longola ba mentalité mo boy toza na ngona e ba te soki la problème ya base ya chic tu da running pour tout na ba comportement mo bon na bena gelika mo très très facile mais congolais au talent kana ndenge moko boy nani yep yemna produire ngai ma bossa que c'est intérêt na eto ba business te donc business non to esprit business non to ko tsango penate quoi esprit business non beaucoup tsango te artiste émissaire déplique pour moi de nes tozo kende peu na to ko betaka li solo ya sortie officielle na mais nebi que to continuer mais ancien patron na Kofi Olomide a lancé un message pour que batino sopa yebike moi sango pe panzana kike na mois de décembre a okoma na mikila okende poto e umelika kenda sauter pour na yo message européen. Bah c'est bon yobi poto pour na biso ba tofanda koto et ça la biso bien yobi kaka tal sutunga na beti na okende ba 5 ans on a Kinshasa donc on a un garçon à féliciter parce que 5 ans na kin et ali palango baté sur le quadre akorama na okende poto bon les amboko mais ça na déjà kokenda ngo ernioso et ngapo nga et longo ya gravité parce que via kenda tellement trop la comme ça encore ils a bien parce qu'il y a oumeli pe trop koto so via ke abeta pe moi tour qui makamutu ok ça la kuna eleka bien donc voilà ka ezaka lokuma Congo quoi. C'est ça, et ça rappelle, depuis que yo peut falloir que des potos ni ne ça qui déplique qui était depuis ngo qui on est dans nzela ya mwasi ou bien nini poto ngro kende wana on a ti ba passeport mambo tout ouais poto on a degré bagangela ba visa ya déplique wana mais ebité obeba na ngine na mwasi ou bien nini poto la ngala kende engeza la par rapport à production et puis c'est regrettable après battement ba yo loba n'importe quoi kia non so déplique ke poto a ozonga te ba makamora bongo kendo sala ba makam na bongo bomonga ngana botama la Kinshasa poto na kindango pona musala piso na zonga Kinshasa c'est parce que obito a combien d'artistes autobimi la génération la biso mengal tilo na bunda kaka na bunda kaka donc poto na kendango na ozonga lokwa bango ba mona ki on a complexe mo bo question na ke poto na yate na efasa yango bientôt là sur nous en a poto siko monité que ba occasion zo ya ka quels sont les critères to eloko ni o sala ki o sala ka disque beta tant da beti message ça capté partout dans le monde tout le monde ba web ba zo betango na ba bis ba zo beta na ba bar na ba ndako ba zo bina partout tout nini sala ka eloko ki message ça capté na album amutu to na disque amutu abwa ki to single il y a les bosser dans promo et la promotion après promotion ça musala oyo sali batu baye bayamba yango pourquoi ça peut promotion peut boy batu pe babona ba marambo sali donc il y a libosser sa promotion après ils ont revenu par artiste donc faut c'est la batu musala ya bien tunana po yoko ila la likama wana to ozui producteur a sali boy ozui disque be comme yo chéri coco problème eza nini turo yo nazo biso bato ba question album nanga ba yo ka onabi bato suba ozela ba yo ka ba critiquer ba loba c'est vrai qu'il critique est normal ndeti ba suba loba ka déplique na nini générique no na moisson moi ma banga za kina se moto yo ka ki et turo côté studio moins cher ou ben ni déplique na niveau na yo pe déplique rien bon ezaka ndenge ba sango côté ki rien mais cette fois-ci c'est bon tout sali tous les 3 génériques na na katsa ndiaye donc toujours c'est ngande maison à Miska Prod ba idebiso vraiment parce que makamba promo ya pena ngati ba idebiso mengamo pe nous à présent na mamba promotion et puis nazo lancer appel na bi batutu moni musique on a beti c'est un niveau na ngati eza pe âge na ngati bana biso ka bana kini bino boyebi to yebi pe loko te to comprendre kate et quand sur niveau no soutenir niveau nan na yekoli ko lula moni batutu basala musique bien na ba clip bien na luli bango fort donc na luli ka ba artiste basali bien na ye nani boy ça fait bien depuis tant le matin dans 5 combo moni ndeti fali pour pas tant sala ba clip na ye ozo comprendre que so fait na palo tala pe na clip moni que non clip moni ka lati bien coiffé banino nalo dana fali kala po yobi ke yo souzi a fali olia mbongo na sima ya fali pour pas na degré moko ni mais on reconnaître que graté
Fali. Omoni nantangi komba Fali Poupa moni na lobby. Omoni eloko message o bato ba comprendre te on a lobaka. Na opesa ce que exemple mo eza exemple moko eye mikolo. Yana frère na biso mo yembi salanga bolamu zambalola salanga bolamu chilumba ipusana lisusu. Au moins que soka yemba yemoko o kan son dirait que alo quoi frère na biso Henri papa. Mais tant ba yeko yemba bango mbali. Au moni que o te vone yango. Mais soki ya zate ayemba yemoko ka son dire Henri papa. Donc en fait baza mode moko mais ba voix mo te za ndenge mo pe na grand frère na Fali Poupa jour aux occasions parce que dans le ba mambo ya la musique bozui pe occasion to yembi biso mbali. Bon mona que non yé Fali Poupa yé au dépliquer. Donc vous à la mode moko mais toi voix mon côté. Vous avez mon côté les aura toujours mais aussi c'est autant que la biso to côté fungole ka parmi. Siko oyé pe Chétan les padres taliba clip mikolo na o revese mabe déplique ngamoko botalatala na mona rabino. C'est une affaire mabe.